Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote nayebi ke boza ebele ya kolanda magazine na bino bopona KNB ya lelo ebandi. Bakino a bapesi avis na bango par rapport ya ba inconstance ya ba politicien congolais azala ki lelo na opposition lobby a komi na majorité. Bolanda réaction ya Bakino. Ce sont des politiciens au baza na position T. Et deuxièmement, ce sont des politiciens aventuriers au baza koluka mbongo na bango pona kotsaka na ba poche. Yango zomona ke baza sans position. Donc ce sont des individualistes. Bato bazo viser intérêt na bango propre. Que kuna ba pesi o jeep mbongo o changer idéologie, o changer combat na yo bandaki ko sala, o perdre ba crédibilité na yo devant parti na yo. Donc ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Crise à bomoto ndezo zanga mboka na biso. Ce qui réellement ba politicien na biso baza la kabatu oyo travaillent pour mboka, ils ne pouvaient pas faire makambo bako basala. Ceux qui mutazala qui na majorité a une opposition. Donc c'est que bakor na bango ba signer qui est simbité. C'est pour cela ba moni que ça ne va pas ba bendani pour ba rejoindre biso peuple mais ba yete pour ba embrouiller biso. To yambi bango na maboko ya kofonga bango pe basala oyo biso peuple tolingi. On moni un politicien soit un leader politique azali moto ya lobby ke na makanisi nanga ezali po bimisa mboka na ngai na kati ya bombu to na kati ya mikakatano kopesa makanisa malamu lokwa tozolanda ba président Obama a promettre makanisi na ye leda koti akoleka akotika ba souvenir ba américain ba okanisi ba komona yango aza komona vie âge na ye atelemi na likanisi na ye yango yoki na libanda un moto à droite il restera toujours dans les droites na pense bien que baza ba divergence ba parti mais aza na position ka ya droite. Et ça il y a quand même plus de 2 personnes na moto et Utawati. Alors que moto et salamaka kapona batumi balé. Boyo kandenge bakino balobi. Kin et l'équipe partout, le lot dans le terrain pour notre solo na bandeko la biso bakumbi moto to benga komema ba wewa. Bizalelio ya komemaka 2 to 3 personnes na moto moko bazuli ngo Kin et l'équipe partout. Oui, même 2 personnes pour le transport. Bazo exagéré. Nous avons le costo mbongo, alingazo mbongo ebele. Au lieu de 1000 francs, alingazo 1500 ou bien 2000 francs. Conseil nazo pesa bango eza que eza bien te bazo bebisa musala moto. Il faut même 2 personnes à moto. On a le costo ya mbongo, faut même moto moko otambwisa bien. Na senga bango ba même ka moto moko bo bazala à l'aise. Moto ça transport et même 2 clients plus chauffeur, ce qui fait 3 personnes. Oui, effectivement, ils ont une moto et même une moto moko na chauffeur. Parce qu'ils ont une moto sur tali moto bien. Nous avons la salle là, la salle là on prend la place à 2 personnes na chauffeur. Attention vérifier moto au monde en accident c'est là attention même moto moko c'est l'accident. Ils ont pour la surnombre. Ça dépend peu à force ya moto zo kumba roza peine équilibre ma capacité. Moto mo peut quoi ici. Soit même 2 personnes, moins erreur, oui, bah, l'eau est à dépiner. Moins erreur, au cas où quoi. Ils ont pour la surnombre. De façon, on est la salle là, donc ils ont vraiment l'équilibre. Et au cas 2 personnes peut très bien sans problème. Non, ça c'est faux. Ma première série, ils ont un chauffeur, un client moko. Maintenant, tant que bindele, bah, ils ont moto, ils ont transport. Bah, ils ont les biseaux, moto oyo. Ma position, il y a 2 clients, plus chauffeur. Et 4 personnes à moto, le chauffeur qui va vendre, puis il va conduire une demi. Traité Pekosala, opération ya rétinopathie diabétique
et comme est possible na Kinshasa. Dr Dieudonné Ngoy a expliqué yango na micro ya KNB. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons les cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vitrectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanique que nous utilisons. Nous utilisons bien sûr des viscolastiques. Hein, et ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel, et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante, parce que ça demande beaucoup de frais, ça demande beaucoup, comme vous voyez, pour une vitrectomie qu'on doit faire, beaucoup d'éléments, beaucoup de matériel entre en ligne de compte. Et ça, c'est ça qui fait que cette chirurgie est coûte un peu plus cher. Au cas où nous n'avons pas utilisé notre matériel, cet appareil de phaco, nous avons aussi un autre appareil de phaco que nous utilisons avec toujours une cassette pour une personne et d'autres éléments que nous ne pouvons pas à chaque fois présenter. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années, mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Bakino a dénoncé la pratique ya mabe ya ba j'ai concours aux réseaux salama na ba réseaux sociaux na ba réseaux téléphoniques mikolo yo na Kinshasa. Sauter ba réseau na eza ba réseau lokuta. Donc et comment on peut s'amuser ba sport moko trompeuse. Donc ba kosio yo peut ça ce qui on gagné 5 000, muso on gagné 50 000. Yo kaniso do so yo so on ba programme. Ils ont rendu donc ma mascarade il y a le kuta. Alors les qui te côté. Ba raison on ça biloko on a éthique biloko wana. Ozoba na kopesa batu be sport moko sangatina. Muta yebi ka gagner nini boy o lebo pesero kwango boko sikosio eza qui te côté batika yango. Nanga lobela sur makambo wana ba réseaux sociaux. Je concours wana ya ba réseaux sociaux ke baloba ke non autant na téléphone na yo je vais pas citer le nom ya réseau autant li ke non ont gagné boye au komi à telle place au komi boye au trouver que non ça qui bango pourquoi font ça ce que zali eza ba réseau mo ba salango pourquoi ba e komaka na niveau ya ko marteler bango te ba kanga bango ba e ba bon ou soit ezara ba jina mo pona ba lia mutu mbongo ba chef so remona oh non finançant au bac 100 unité bac 100 000 francs ba réseau na biso ba unité na biso ke na pour rien ba bon na so pe ke to ba non gouvernement et les mélango c'est ça ba jena bango moko ba e ba ndenge ya osala d'abord on a ba réseaux sociaux ba osala bon ba jeu on a ba tik
Parce que ce sont des jeux, ils ont bien fait. Au fin, moi, ça m'est arrivé une fois, on te dit, oh, tu as joué dans tel jeu, et puis on te réserve tel montant. Imagine un peu. Au ça, mais c'est pas bien en fait. Ça décourage les gens, et puis ça montre comment nous ne sommes pas sérieux. Hein, ça montre comment nous ne sommes pas sérieux. Imagine-toi un peu. On comme on a fait quelquefois, dans les réseaux sociaux surtout, dans WhatsApp, Viber, que voilà, tu viens de gagner autant d'argent, tu viens de gagner ceci ou cela. Mais en réalité, on peut vérifier ça bon côté. Donc, je ne comprends pas. Mais je crois que le problème est à niveau il y a opérateur na biso wana. Parce que moto oyaza ya libanda akoye batea banda ko manier akotati na ba vie privée à batou, à ce numéro na yo à transmettre un message pour gagner. Moi je crois que le problème est à niveau ya ba réseau na biso. Bolandi ba kino ndenge ba lobby biso na kalmbe to continuer ka koloba ko yebisa bino ba réseau bozo continuer ko escroquer batou na ba réseaux sociaux pe na ba réseau téléphonique botika parce que ça crime na bozo sala. To continuer ko éveiller conscience na bino ba kino boye ba que crime pe escroquerie comme ma casse na ba réseaux sociaux. Kin et l'équipe partout. Lelo KNB, ça les libino présentation ya Wenze ya Mitraille na Njili na quartier 1. Oyo spécialité nango ezala ka vente ya ba pièces de rechange ya mituka oyo eza ya kobeba. Tekaka ba grand car na ba bus ba neleti ba D57 ondo tuzomona ba grand car ba Majiris ba man ba catégorie nyonso ya ba camion oyo minene ba transmission unique ma transmission hein? Il y a un travail depuis 90 depuis 90 tu as déjà awa mais ce que tu as dit nous font mitraille to banako après pillage tango ba ko sala ko piller ba général moteur biloko belé bon bisoto biso mona ki biloko wana ko boaka matena mabulu yango biso to retiraki yango to yaki ko cha yango a to somba ki pa bato ba piaki biso to yaki ko cha awa pour biso to tekana biso mais ce qu'on est toujours ko évoluer na biso ko somba pe mutuka na oyo moko kati to yaki ko cha ndengo zo mona kuna nazo ko décortiquer camion wana nazo kata ndam nga spécialité na nga ezala meresol mogonzo ya entretien la meresol monde to komi boye entretien la resort bala mosala nango ezalaka mususu milayi mususu mukuse na bamituka nyonso sege naza boye naza na bato babongisaka mbujimai Lubumbashi naza lokola représenter bala meresor nde naza bona yebi umoni kuna ezala place ngana ezala ko laboratoire ya balam soki balam ekumbami eza boye déformé kaka na balam ngana zo bongisango to bandaki banda tango yo babandi ko sala liberté bande ko musu bazaki na liberté sika liberté basali wenza liberté mais bakonzi ya mboka bamonaki te il a fallu que batu nyonso basangana sika moko bongo basengaki biso to ya to zale sika moko pour que tout ça lelo komoko ya malamu po moto nyonso aya ko se retrouver kana sika wana ti lelo toza ko évoluer bien d'ailleurs pour preuve bakonzi oya mboka bayebi wenzo mingi pe katikati na bakonzi na biso ya mboka basi ba visiter biso bamona batuna biso pe na ba télévision baza kolanda biso tango nyonso alors bamonaki te ba garage aki pe éparpillé par-ci par-là babité est-ce que ba garage comme ça possible te baza le sika moko bino moko moni spécialité ya wenze oyo bengaka ya mitraille en tout cas biso na kaine beto zana eloko ko bakisa te soko zana mutuka nao et pas va mutuka to mutuke bebi ko bwaka te yaka na wana wenza mitraille awa ba ko bongisela mutuka nao et ko zana bien makasi tika to ba kin et l'équipe partout. Prophétie ya solo na ya lokuta ekomi mingi na Kinshasa. Kasi ndenge nini okoki koyeba yango, bakino na prophète ba expliquer yango. Kala toza mona ba prophétie mambanda ko lobeza ya solo ngana nga catholique. Mamba ba prophétie en tout cas na ndima yango vraiment te. Po comment okabola ba foya ba tout ezokabola mabala tozo mona. En tout cas ngana ndima na ba prophétie wana te. Ba prophétie o eza ya solo to ya lokuta. Premièrement, eza likambo ya connaissance ya parole de Dieu. Parce que prophétie so ebimi
ceux qui osent rempli de l'esprit, pourquoi ils discerner ceux qui prophétient ou est vrai ou est faux. Même ceux qui osent rempli de l'esprit, tes connaissances kaka, ya mokili, au monde en question, ils prophétie, et la prophétie, monsieur Bimi, yo motali kaka boye, au sali balance, yo mon kat nous sommes là qui faux prophétie parce que ils ont la ligne mon côté na parole de Dieu. Nathan tokoye bate mais tous un thermomètre mon côté parole de Dieu. O ils a écrit d'abord na Bible. Yango ne thermomètre à liboso parce que prophétie à liboso par excellence c'est d'abord la parole de Dieu. O ils a koyana sima ezali ba possibilité ya makambo biso toyebi ko interpréter pe ko comprendre l'intelligence te nzamba zo percer ba mystère pour soit à révéler biso soit à annoncer biso soit à prévenir biso na makambo oyo esengeli biso lokola ba oya nzambe to sepela pe to mona loboko nzambe. Prophétie mingi actuellement est fantaisiste parce que une prophétie quand elle est prononcée doit s'accomplir. Mais mingi tozo mona même nature car la prophétie en ozo mona d'avance que ce sont des aventures. Alors ezo pesanga passe mingi parce que peuple de Dieu où ils allaient édifier, ils ont mûri par une saine doctrine, à ça qu'on se perdre, qu'on a prophétie par-ci par-là, et en fin de compte, on se rendre compte que ça qui le coûte. Aux hommes les ont perturbé, la vie chrétienne a battu. Alors ceux qui ont cette sale habitude, qu'ils cessent. Parce que en réalité, la Bible dit vous reconnaîtrez un vrai prophète lorsqu'il a annoncé message et que cet message s'accomplit. Mais en réalité, nous avons deux types de prophètes et de prophéties. Nous avons des faux prophètes qui annoncent des choses vraies, mais que Nathan auto comme apostasie et ose à la révéler naba fui na bango, c'est-à-dire etamboli naba sin na bango. Acte 16 et lobby, il y avait aussi une femme qui prophétisait, mais en elle il y avait un esprit de python. Des faux prophètes et des faux prophéties qui viennent du diable existent. La prophétie est vraie, na oeza lokuta. Mingi mingi et dépendaka na domaine ya obabengi na grâce ya discernement. Au moment Nathan au esprit ya apostasie koti makasi on zoeba les vrais na les fautes. Yango Paul alobi lorsqu'une personne t'annonce la prophétie, prends la prophétie, ne rejette pas, mais examine chaque étape de la prophétie, retiens ce qui est bien et rejette ce qui est mal. Bino bolingaka mingi kanga photo na yo en mode selfie seka moke buka kingo pe tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB kobosa na ko aimer page te mais tala bilamba sali ozuni kezo telata zonge pa na bino bala kisa le sous on a tué Tchotchoum. Qui a tué Tchotchoum? Papa, maman, mobali azongisi ngai. Pona? Mama ebisaki ngai sekele ya libala eza kolamba. Me ye alobi bilamba na ye ezotela te. Mwana na ngai, na oyo ozalaki komona kaka toloba. Soki nga tata na yo na quartier bapesanga kombo Papa Bopeto. Eza bona détergent salam. Ezosokola bilamba kitoko. Ezobatela couleur, ezolongola batage. Belle Jacosa. Merci papa. Oh, moi. Chéri Wani, eloko ezangaki yo yango oyo. Tala ndenge bilamba na ngai ekomi pembe. Lokola Angelo na lela fa. Détergent salave yango nde. Bakino a bapesi réaction na bango na ndenge équipe ya Léopard Loko et Polaki contre équipe ya Rwanda na match oyo babetamaki na cadre ya préparatif ya CHAN 2016. Au secteur Bengazui. En tout cas, selon lui parce que à mimi ngwa joueur vite parce que pas na yeda après ya moni pas dans la salle mingité. On est conscient parce que na cadre comment on a conscience na moni ngami joueur minga vite pas dans la salle mingité a comme ko baksa quelques-uns. Mais nga différence nga par rapport na mona
et surtout na poto na biso comme Matampi Landu OK en tout cas toi on a gardé mon vraiment en forme on est inquiété nangai na préféré que pas nangai à cause même gardé moi na sangabalende à part que les équipes moi village mais à cause de garder na moni à jeter mais pour na recrutement na bon je te mon moni pe nga zo ki ndet mondele à cause même joueur moi petit avec na renaissance me connaît fois il fallait pas tirer ba préparer car là moi équipe est bien sélection est bien ba zo attendre bango coach Florent a doit attendre ya ko yeba ko diriger ba joueur na vraiment à la sélection bien mais l'autre sali constant dans l'équipe vraiment tous les joueurs au penza ba dans pinchité net ba sous forme ba joueur rwanda ti ba o attirer le tempo suivre clip bien mais naturel regretter pendant na absence de tempo vraiment à me rebondir na que prochain match pour gagner la biso en tout cas le pari que mérita qui beta qui bien et ça début à il y a qui match d'entraînement et ça qui match d'entraînement et Zali peut-être Florent Libenge a bombi le système de jeu naï pour ça qui match d'entraînement to que na compétition ça arrive que à améliorer équipe ne beta bien équipe ezap na bien les gars coach il ko sali na remercier vraiment bon ça n'est rien côté sali wala faut to yeba équipe de base e banda ka lo ba lusadi su to yeba 4-5 e beta ma ki moi ki na bangala mais e beti en côté milieu du terrain ya ngote le équipe le rôle nini Rwanda a gagné l'équipe nationale RDC. Donc Braza Kouta Koka RDC était 1-0 Rwanda qui était biso. Tu étais coach à Bongisa, grand entraîneur à Bongisa. Milieu littéraire à Tchaka, à Zong Sorande Zalakak, à Zoto Outala Bangoshan, au Amsuba Beta comme un pro, à Zoua le roi Balusadisu, à Bajou Beta Beta Zubangati Bangakati. Batubazo Basélection Salma Béana pour la biso et Zaba supporter à Renaissance. On a des supporters à Renaissance. Pour Nangaï, et Zamana Sali, Neba Kotina Sali classement, et Zabon, Azabon pour éviter à jouer à bon. Oh, Bazo Salano, à Sali classement, à Sali sélection, on va des supporters à Renaissance. Et ça vraiment, Ndé Karabana Kin Bazoloba. Sélection, on est vraiment bien té pour Nangaï. Naza Vita Klibé, Nalinga, coach bien, mais sélection Sali Touroyo. Et ça vraiment bien té. Et ça vraiment bien té. Ce total, Lélo. Même na mboka na biso lelo mukonzi mboka aosenga dialogue biso pe na kosenga mingi équipe nationale ya Léopard même Chan milliers na biso atolelaka milliers betara te to senga ta dialogue à milliers bolandi ba réaction ba kinois par rapport ya défaite ya Léopard contre Rwanda biso quand beto kosenga na ba supporters bozala mo mutema okita po compétition na ne bandite Kinshasa et l'équipe oyo batekaka basurkei balobi na caméra ya KNB que bango basambelaka te batu bakufa po bateka au contraire bango baedaka nde batu bakunda batu na bango malamu. Kinshasa est l'équipe partout, les autres qui utilisent sur le terrain pour la côté na bakina baibsa biso prière à moto à sala cercueil za nini. Prière à bateau basala ba cercueil za batu bakufaka po bango bateka ba cercueil na bango etambolaka. Jamais muto osala cercueil ayeba biti na ngote. Do fa yeba ke biti loko na osala po batu bakufa baya kosomba po ye azwa mbongo. Bon, prière na biso saka ke nzamba pambola musana na sala ndeti misana nyonso bon. Nzamba pambola nga iseli. Soki mutakufi nzamba orienté ba bazana kaba ya pana ba zelo na. Bon, parler na ko ba mutu mota za na pouvoir ya osala prière adresser pa nzambe bomela nga intel po ba zo cercueil. C'est to komi ko orienter nzambe na ba sentiment na biso. Toza to senga prière ndenge mutu nyonso asengaka ke nzambe sunganga na musala ona salaka alors parce que soki balobaka bongo c'est-à-dire quoi soki mutu akufi donc biso nyonso so to boyi musala ngo nani akoluka sikoyo akunda muninga premièrement eza lokola ba maman basala na maternité est-ce que bango basepelaka balobaka ke ba mbali bacha bazemi po biso to bazemi ya poto babota to zwa mbongo. Non, alors ba penser on est à la mingi na ba voyou na ba tuni eza musala service nyonso ndenge mutu asalaka donc to sunga ka bandeko yo ba kufeli pona ko sunga bango ko latisa corps ko tchana mort que sala cercueil po ba kunda mutu avec honneur soki biso nyonso to bani ko kima musala ngo siko banani siko yo ba ko se donner na musala wana. KNB
ya lelo ekomi na suka. Merci na confiance pe fidélité bozo continuer kopesa biso. Bozala toujours branché pe botikala toujours kolandaka KNB na bino bopuna. Kinshasa et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya